Donc on a siri na boulot on a déjà na sali. Solo déjà. Donc on a solo déjà siko o isaka rande za la rakeno to solo là siko na ibindeni na ngina boake la ngo pour esa makam na ngo. Mais boza bina siri ke ba oyo kangai. Musique et foutu besoin de producteur tout le monde va musicien oyo tout cela na bango malamu oyo to sombeli moi maquette moi ni batongi ba villa bango tama na ba rôle c'est biso ko to skala ki diba to ko tika musique to ko na business msusu donc idée ali to ke na musika na tripa idée ali soki nzamba sungi pe na nguya nzambe donc asala muntu liboso oyo akobeta na Olympia oya kotombola drapeau ya ngolo na Olympia de Paris David de Wembe vitesse parce que ça dit ça derrière ba bilomo et les gars de la machine à Congo tout mon ami ils arrêtent pas makambo ici baraté parce que les a autant à capi de bouquet ba sacrifice za bouquet David de Wembe vitesse nando tambola pe moi toi vraiment nando ke ba Congo trop donc nando luka son ya bien ouais donc on a nando luka musique ya bien et puis na kangana derrière bato bazaki moi likolo nanga na comprendre ndeni ba on va travailler là ya on moni so yo ki disque na nga open no mona ngo ba bon mona ndo ya sans ndo na travailler on na Congo mais na travailler on a déjà ba mayele on a jikuna ya on sko na même David de Wembe vitesse na kati ya Luanda c'est l'artiste le plus orgueilleux. C'est ça le l'artiste le plus orgueilleux. Donc, on a dit que Azana Sir na Yemoko, puis Abouda Ramotonio Soto. Téti donc on a niveau impossible. Les loyaux, papa Micha, on va bâtir sous son casquette, il y a qui téti les sous. Pour obliger David de Wembe vitesse. Musicien aux yeux frères, n'a tous souvent, tous à la bien. Les musiciens ailleurs, c'était moi c'est nayo. Aboti si mona na yo. C'est pas biloko mo oyo sali que peut-être qu'on comprendre que non. Les musiciens na biso et puis quand ba musicien oh to za la bango malamu mais tant yo ya na kin. Pour ça la ne malamu ayebi yote. David de Wembe vitesse. Alors si le drapeau ya ngolo na terrain na Olympia te. So elingi ko ba ke bino ba presse bo su matripa. Boche maboko pour nini akene liboso. Ozomona David de Wembe vitesse tu parles sur le droit ya koyemba te sanga na yeba tu parles sur le droit ya ko sala playback te sanga na yeba tu parles sur le droit te ya ko sala collaboration jogging sanga na yeba tu parles sur le droit te ya ko beta concert sanga na yeba Tripassion qui a petit concert. Nazala te, il faut aller à mon bouquet, dans la maison nanga, peut-être que producteur. Yamon a indépendamment de notre bonne volonté, donc nous sommes tous les pays, donc ce qui a fait que nous sommes un léger retard. Tout bien ça qui vient le par rapport à la conférence de presse où il y a les motifs ou les pourquoi il y a signé un contrat entre le producteur Micha Marciano et l'artiste Tripasson où il y a sa compagnie, un manager qui est là qui est et ça va peut-être voyer Nicolas Lelo on a présenté nous on les faut passer de Bosso après on compte na où il s'est dit comment il ça tout donc on commence déjà avec le producteur à Téléma les Micha Marciano à Téléma le producteur est là pour mettre les maboko ça va bien tout à l'heure là pour passer Maloba à pour vendre naïe avant que na yemo leader à Londres tout ce que na galo kinzo zero a invité il y a kinzo de Téléma le manager c'est quoi tout ça na yemo mais c'est Fabika leader à Londres Fabika Tripasson leader à Londres Téléma. Merci. Nga vous devez se présenter dans la dépôt mingi baï na bangate. Bon. Ce qui nous a encore ah non mais c'est ma famille. Ce qui est notre bien simino, les alliés à moins que mémoire en anglais à la bonne idée, c'est pour la toute première fois.
l'histoire il y a musique de la diaspora congolaise en Angola. Na ba artiste auto yimi na diaspora congolaise en Angola to yoka ke producteur moko awuti libanda boka aye ko signer contrat na ba artiste obiso to benga ba artiste à diaspora congolaise en Angola. Donc c'est pour la toute première fois. Alors cet événement ne peut passer sous silence. Et c'est qu'il faut la presse et le Béléango et ça la matraquage journalistique pour de telles enseignes qui est tout le Béléango parce que mingi mingi zalaka ceux qui zalaka ça la magi na Kinshasa oh na ne zalate biso pe le nakati Angola na mizalate comment on a producté à outil Levanda a signé un contrat avec l'artiste Tripason to koyeba d'abord le pourquoi il y a choix il y a Tripason mais également nini et batabina c'est ma contrat wana parce que le projet s'appelle Fabrication je ne comprends pas c'est ça le projet alors pour ne pas trop monopoliser la parole on va passer nano maman loba monté et pas yimo artiste a introduit le producteur a expliqué biso beaucoup taniwana après le producteur a représenté biso bandeko o ba travailler na bango ndesco to la question botuna na manager na producteur na artiste je crois que yokani la tikeli producteur moi une production tripa pardon un présenter biso producteur na ndenge ba ça bakutana vous avez la parole. Ouais, producteur Micha Marciano a un grand frère nanga a une relation nanga ya kala ba 20 ans déjà donc on a un petit via utaramikila ya kaka bon et bien qu'il a un musicien il y a une musique à Luanda to banana ma système d'interprétation bani ma dit non petit yo faut pena moi makamuna yo et que moi bien donc na sala be fort il y a condition mboka na biso balar peneza la rati donc na sala album nanga na ba faux perso donc on a flashé à moni makambu ndabi petit siko pena ça va ngana ocha ba moyen bon nga zali na makoki te ya okende kuna na mboka ya zalaka na lela ki vaisseau ko ya tout ça lisolo ah na moi na via déplacer avion pas une délégation donc c'est maman bien na mon yango ya sérieux ouais merci je crois que boyoki l'artiste alors nous avons introduit le producteur a présenté biso bandeko oyo bazo travailler na compte à maison et puis pourquoi le choix il y a Tripason vous avez la parole. D'abord na kusenga bino merci mingi pour eza facilité mutu à se déplacer atiki occupation na ye pour aya koyoka Tripason be aya komona nga be aya koyoka ngai donc d'abord merci mingi nengi boye koyoka o eza malamu mpona biso nyonso tu ezaka mpona tripate me lokumu ya ngolani nto okende liboso na kopresente bino André Maki na Santos azali telema ye azali aza leki nanga mama motata moko aza professeur na Allemagne atangisaka mindele ndenge kaka fulu mbanga lobaki moyindo akoma mundele mondele akoma moyindo ye atangisaka mindele et puis azali entraîneur ya tennis na Allemagne et puis azali entraîneur chef ya ville na bango donc ye azali ki nangai moko abiki no tokuzana bandeko na yo batiaka ma poids soki na suki na senga aide pe na bango et puis naza pe na mwana na ngai mwana na ngai liboso Junior Marciano yaza na Allemagne et nous sommes na tripa donc c'est ça et là on a le bagage yango wana pona ko kende musika mingi te kaka na pesa ka briefing muki ya historique nanga ngana za produit ya mabisu fumutoto otozana ya na se mais elle m'a ya po yeba ko filmer te po ya ka pa mbate na se mabisu fumutoto ngana zali ami personnel ya Manu Luvaka ya Pauvre Musique ya Diego Musique ya pesa oyo penza pesa nga gu ya makambo oyo ezalaka Damedi Monokeni masse personnel et puis na zui professeur na ngai Gabi Shabani record wana za ndeko ndenge ya lui ya Marciano aza lui na ngai ça fait 20 ans ngai na voyagé en Allemagne na 84 donc ça fait 32 ans et 36 ans 37 ans na voyagé na Allemagne avec un jeune garçon
biso bato bapesa biso goût ya kokende po tozala basasi selengi c'est mon vieux il fallait ya ye tozala avocat monto sala awa nasolaki nolobi misha kende liboso mais kosigne contrat te fo nga nazala tokosigne contrat na tripe na hôtel tropico toyeka kopesaka idée mais tokosigne contrat avec avocat mpe na kooblige tripe mpe azwa avocat po tokosala mo eloko cérémonie moko ya 15 minutes na hôtel tropico champagne efungami tosigne contrat po ezala sérieux po tonosala moko ya sérieux tant tokomi na bane 84 na bane biso nga na bani na Allemagne ezali mboka oyo bato babangaka mpo babengaka mboka banazi mais tellement biso déjà na bangola déjà toyamba na mayanga nga nakoli na mayanga tomana kobunda kaka keno tozalaka kaka bien yango mpe esala effort kitene poto na ba 84 na ba 86 yokota na circuit ya vivre la musique biso mutu tokokende kodefendre Allemagne na Paris tokokende kodefendre Allemagne na Belgique alors tozalaka na chance moko tozalaka nango puisque série wana tozalaki na hérité chaque mboka na mbongo na ye biso tozalaki na Deutschmark ezalaki fois 26 na Belgique Deutschmark ezalaki fois 3 na Paris soki naza na 1000 Deutschmark donc na Paris mpena naza grand prêtre soki naza na 1000 Deutschmark na Belgique donc nakofukamisa yo alors yo osalaki tozobunda tozoaffronte kaka bana Paris koaffronte ti nakokutana nga na bima 2 fois meilleur danseur ya Michael Jackson na Allemagne 2 fois na ville ya Allemagne te na ville ya Cologne nabosala basmef satongo bana mike ti osalaki tokutani na Gabi Shabani record tokomi kotravaille na ba David Monokene na ba Ricardo ale tokosalaki nuna kutani sikona vie na nga na bungisaka mabisi fumutoto aye kobranche nga na Casa Tropicana oyo ezalaki ya balaki ye Shingo le Grand na Kapesa balobaki mingi batuni Kapesa si osali ke ale ngai na yo comme producteur ba concert tout ce que betama na Allemagne et betama 50 concerts en tout cas na kobeta 30 concerts le reste la petite ba massa kabula donc makambo to yebi yango et comme un moment moko tomonaki musique et foutu biso ba producteur te to mona ba musicien oyo tozalaki na bango malamu oyo osombeli mwa catch mwa nini batongi ba villa bango tama na ba rôle biso ko tosalaki diba tokotika musique tokoti na business msusu tokoti na business normal osombi voiture oyo na nini salaki na kimaki mwa moke musique azoki tembele alors naza responsable na papa ya bana misato je suis responsable et puis à part ça, nous avons un contact dans et puis nous avons un camarade privé. Mais tant que 3 personnes, à la souci, à la l'équipe, souci c'est la non. Un jour, musique à Moula avec 3 personnes peut à Kenny Bosso. Tant que Tindi Lingaï, voit bien que générique, il n'y a pas à sali 1 plus. Il y a bien, vous avez bisopé, tellement de yeux Makamboyango, surtout un peu poids. Alors ça dit que non bon faut na zone la makamango pour na aider 3 personnes pour ça peut leader le Rwanda pour na batu tout au moins na mona kana poto sur la tourni ba batu nga 3 personnes le Rwanda au Rwanda 3 personnes le Rwanda c'est que azo meka pour défendre couleur ya na musique ya Rwanda alors eloko dina ça la biso passi biso africain biso na mitema ya keto toyebaka kosunga bandeko na biso te toyebaka kotia poids te yango omoni ke bon ezalaki mpe lelo journée moko kaka leno faut toparle kaka siri ya contrat na biso siri ya musique na biso bato oyo baye awa bakoki nango mpo na biso c'est bon déjà mais eloko nakoloba oyo nakoloba mwa mingi mais mpo na monuse parole te donc
idée zali to ke na musika na tripa idée zali soki nzamba sungi pe na nguya nzambe donc asala mutu liboso oyo akobeta na Olympia oyo kotombola drapeau ya ngolo na Olympia de Paris ndenge tozosola ngona bandeko mosusu na mindele parce que nga beaucoup plus mindele tozosola ngo ezala na novembre le 11 novembre jour de indépendance elingo lobake no tripa soni alongoli miziki ya bangolais na kibowumbu ameme yango na kozaka bawumbu parce que kozaka bawumbu awa tripa soni za awa fera ye awa fala ye awa tripa soni awa yeso kwa ngame ma miziki yango so kwa bakino à partir d'aujourd'hui bisi to bet na Olympia to ke na Paris to ke na Congo to ke na Cameroun to ke na Gabon. Alors pour notre timing na suki wana to bet déjà maboko tire papa mba yana sal na 0h45 minutes nazongisa plus de 350 billets à mindele c'est bon ça $35 fois 350 mon genre oyo ya ba koto subisto zwa pas musicien au signé contrat à Afrique aya na poto tanga ko na poto akomo zo engagement na personnel de ba musicien na biso ba collaborer na biso te yango ko mona ba suti lelo ya ba combattant on a lelo to ba ko boycoté musicien aux yeux frères na ngana to sunga na to za bien les musiciens aye c'était moi na yo abotisi mona na yo c'est pas biloko mongo oyo sali que tant ko comprendre que non les musiciens na biso et puis quand ba musicien oh to za la bango malamu mais tant yo ya na kin pour ça l'année malamu ayebi yote donc ezaki mo collaboration entre biso na ba musicien yango komona ke majorité ba combattant mingi komona ko ba diriger ba groupe wana ba combattant bazaki bato ba producteur ou ba master ba musicien. Donc c'est ça. Voilà la première réponse au réponse la première question na yo. Deuxième question na yo on parlait sur il a parlé de rendement. Ce qui na sala au monde nga mingi na beaucoup plus na ba événement ba concert événement c'est ça. Ba ngamutuna frère nangana azape musicien. Album no le bosanga na sala production nango. Teka makanga na poto. Na sala production moko ya Marum Sambo. Zagelo mo religieux na sala zagelo tant Marum Sambo azwaka ba problème na Congo selon ba monaki na piscine na selon ya kitabu. Tant yana le mana travers pasteur Peter camarade na ngai bagine perdement ngai bo ngapo na nga pona 10 na ngai na offre bino na sala bino na supporter studio na supporter ba clip na bimisa membo wana boke nango alors ngana yi beaucoup plus na domaine ya spectacle donc je pense na répondre question autre il a des fois mutu moyindo abanga kozwa risque mutu moyindo abanga kozala mutu liboso ndenge lobi trip azwi risque ye moko nano atika no makambo ya koyembela ka badima bato mosusu ayemba ye moko alors lelo meso na ngai ezokoa viser peut-être nasala babénéfice eza lokola okende na magasin sombi sapato ya $25,000 olati après lobi bayibi yango donc biso tozotravaille beaucoup plus na kovaloriser miziki ya bangolais na kolongola miziki oyo bamonaka na ghetto ya Palanga ekoma pe international le souci na biso yango wana après le reste tokotala yango ndenge nini otambola na sulu toko récupérer quelque chose pour tout ça dans plein belé c'est venir to côté simiti to na plan A to na B to na C to na D na dit que tout ça wa batamaye pe baza de théo kaka ndeni to sola bino bo comprendre mais nga déjà na sali boulot déjà te auto side yana yi je parle vous parlez disque voix biga donc la sali voix biga déjà
parce que via d'autres vont donc tu es de la ndeni ne J'espère ça C'est bon? Ça tu vas vite Bouchkar. Merci. Donc, toujours continuer. David, tout ça n'importe. Il y a tout un ami de questions. Ça tu vas Bouchkar. Producteur d'exposition, vous voyez un peu moins mini. Alors, vous voyez le producteur la musique, la musique la cette personne avait la musique cette personne est bandée, souvent il a l'ingala. Quand on parle de musique angolaise, les la musique qui est portugais ou surtout. Ce que vous analyser la musique qui est angolaise. Ça soit la componente pour toute personne, tu vois que tu as mal. Il faut répondre à ce que pour qu'il s'en aille des réponses na yo. Et na répondre yo zaboy. Il passe dans angolais. Ngana angolais. Musique à portugais et sa musique na bisoté. Sa musique à portugais. Musique na biso et culture na biso ali konono kintueni musique à mangala. Ya musique na biso. Pour ça la langue na biso ba koko na biso. Alors, biso to kasara non, so comme nous ngoli bazema na portugais ba la télévision, to mona ko musique. Mais musique ouais biso et là on a lingi expliquer le lo ni ne saka musique uti wapi. Musique mutali boso abeta musique na Congo. Eza Oliveira, auta na Matiko. Musique boso na Afrique. Il y a des guitares, c'est Oliveira. Musique qui rumba. Rumba et outina umba. Rumba. Rumba. Umba. Rumba, azalaki chargé. Azalaki chargé, il y a animation, il y a roi Congo. Roi Zinga. Hollande, Zingankuvu. Azalaki chargé. Il y a animation ya roi. Alors tangu bako mema yita yeba ke no sokoro nga sepela fo abeta musique. Tangu bako longo bako mema esclave na bakiba ba latino bango bakekuna ba che kumba. Bako ko ba rumba te ikomi kumba. Tangu koti na Congo ba benyango rumba. Mutami rumba na Congo zali Oliveira, premier musicien. De musique et uti na mboka oyo. Tobita masolo ya Congo na bakimbulu tota ya portugais. Alors ce qui na lobby ke na longola musique ya Angola na ghetto, esa musique wana ote ya ba comme na ba big nelos ko nani te. Na bi musique ya ba jeune na biso pour tous la toujours na ba ka ya ba Mangala, ka ya ba portugais na ka ya ba kimbundu. So zo bunda keno musique na biso oyo tobeta Mangala oyo ba te passion ya palanka et longwa et mata pepe et congolais pe portugais. Ya on a le bine ngona. Mais ozo fa la trop de gars na makambo ya dini. Des ozo pe exemple ya ba palanka. Mingi kozana ba Mangala. On comprend tout cela qui na ye na Dodo Miranda. Amona ki Dodo Miranda, tu na ba projet. Na ba projet munene o tu zemela nazo tous les musiciens bangolais pour na paix pour Angola. Pour moi on a ba bilili. So lele na ko solo na masolo ya ba Dodo Miranda te ya musique te na solo masolo tripa ba lobi ke leader na Luanda ayi makala ningala foto beta masolo ya musique o ya beta kala ningala. Alors ce que tripa so na bi ba balamil ba non une photo ça les formes malembe au côté na ba dimension musique ya portugais mais au changer rythme na minute oyo fobika photo défendre yango na nenga rythme beteli yango. Merci beaucoup. Les moments là, il y a leader et Angola, il y a un influencé qu'on a tripa. Pour n'importe quoi pas monsieur voilà. Ceux qui ont ça des statistiques, bon, ils avaient été tout ça la molelo pour baloba nani azana makamu, to nani asala kamamu bien na mboa. Na ndenge na Congo ici. Pour tripa là dans Congo, leader et Angola, tu y peux te na pesa. Si vous êtes Congo, on a été influencé donc leader de l'Angola. Tellement à Congo, on a été bien au sein de la maison.
eloko influence ngai ezali eza comboté de relation eza abeti miziki moko bana koyoka ba miziki basoya ba d'abord c'est l'homme à féliciter pour abeti eloko na ye moko pe et puis bato eleki na bachaîne oyo minene peti na bandobolilo bakumisi yango babenga ngai mais histoire d'Angola ça va donc c'est ça et puis soko okei na poto okutani na bangole sang otuni nani mutu oyebi na Angola yembaka miziki akoyebisa yo ke tripaso ligne na Luanda soki okei na poto otuni na bamindele bayebi nani bamisise congolais mindele na lema na mboka na ngai bakoso Papa Wemba bayi Papa Wemba après ndambo bakomo koyeba Fali ndambo soko tuni bana mikie tu na poto bakoso Inosbi. C'est ça la musique. Soko yo ngana la ne pona leader la Luanda te mais natali abeti musique pourquoi pas to ko meka ce qui est simbi to pesa ce ko simbi mais eko simba mais essayer de courage na ko musicien pe asala ke simba c'est ça de toute façon bali bosse to meka to bali bosse to kota studio la même chose na bosse ni bali titre mais et de toute façon ça bisa de ba biloko et les gars de la machine à oh to mona mais ils arrêtent pas makambo esimbaka te de façon eza otangaka bible mokie basacrifice eza mokie to tour oyo nde obande kozanga mikie po tipakende kososo ezaka nini mpona tripa mpo makambo esimba ouais na répondre boye omoni na ndo tambola mpe mwa to wamona nokeba Congo trop donc na ndo luka son ya bien ouais donc nga mpena na luka musique ya bien et puis nakangana de na bato bazaki mwa likolo na nga na comprendre ndeni bango batravaillaka yango moni so oyoki disque na nga opene omona ngo bato bamona ngo ya ndwa na travailler ngo na Congo mais na travailler ngo déjà ba mayele o na jikuna yango sko na même bato ba obeta a musique omona mikolo ba olinga so to travailler na studio fa benga ngai parce que nga de mon son na comprendre le son le via yoka ki son bato ba ndima ngo ti bato ba ndima ngo yo ndima ngo ta donc il y a qui sont de bader au Gomayo ouais nando na kina mayele pena santé mais siko ça va. Bonsoir. Bonsoir. Cynthia Moté. Oui, je me présente, je suis Cynthia Bofongi par rapport à la conférence de presse il y a Tripa. C'est ma première fois dans mon aïe, Nayo Kaka. Tripa. Aujourd'hui, là, tu es à la conférence de presse, ça qui s'est mis ensemble. Tu es vraiment pour remettre l'invitation à Bissou. Et là, on nous a pas assuré Bissou lobby na Bissou. Pour le long de tout, même à Samou, qui est posté dans Internet, qui est une conférence de presse à Tripa. Lobby na Bissou, tu peux y tomber Taliban pour répondre à mon peu, ça m'a assurance. Et puis je retourne chez le producteur. Merci d'avoir premièrement produit Tripa, tu peux t'en beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup de gens, il y en a des producteurs ici en Angola. Mais, j'ai un coup d'idée pour sponsoriser les musiciens au bazar en Angola. Vous comprenez? Parce que il y a des bandes. Parce qu'on a moni, on a posé producteur question, mais il y a pour féliciter, on a des locaux, c'est-à-dire, au moins musique, on a des stars, parce qu'il y a un talent. Il y a beaucoup de courage, sous makasi, donc c'est un peu cela. Merci à tous. Merci. Réponse à Tintia Lobini, voilà. Donc, on a bengi bino boy. Na oba na musala te. Donc, on a salagi déjà. Donc, on a siri na boulot on a déjà sali. Solo déjà. Donc on a solo déjà siko o isaka rande za la rakeno to solo là siko na ibindeni na ngina bwa kelango pour esa makam nango mais boza bina sirike ba oyoka ngai. Bonsoir Rolé. Ah bah elle est
C'est riche. On va donc féliciter parce que parce que nous sommes militants. Tant que Papa Micha a été dans le dossier, est-ce que vous avez pour l'État qui a voulu de parce que dans l'introduction de la Papa Micha a déjà mentionné le cas. Il faut faire très attention parce que il y a une situation très grave à Paris. Papa Micha a dit Félix Perpétuel qui FPP militaire à Mariford, dans Mariford, bureau à quitté. Est-ce qu'il y a autant de dossiers, autant de passer, le possible? Donc, voilà cette question. Mais là, on est ça, de toute façon, on ne peut pas le dire, c'est parce qu'ils sont presse, tous ainsi. Merci. D'abord, merci beaucoup. Au moins, et là que ça la Kamoutou, la presse. Presse est la quatrième force mondiale. Et ça la personne ce qui est simité. Pas tripa, il y a personne qui a presse, on a un awa. Son nabino. Pourquoi son nabino? Ce qui est tripa, à mati, à komi. Et nous avons dit que la tripa, pour que vous pas l'homme. Et puis tout ça la valeur na yo. Pour les autres, on a solo ya Olympia. Mais tant que tripa que Olympia, a homme ma trois presse. Pour Olympia, et ça m'a cambo le bagno. Et c'est un bagno. Donc on représente Angola. Tripa mais tripa qui représente Angola. Asa la petit lelo musique na biso sur Portugal, Brésil, Mozambique. Ce qu'on surtout récit pour oyo que tripa na Olympia pour musique tout est bête que bandaka na Olympia. Kofi abana na Olympia, Fali na Olympia, bamoto na Olympia, Tabule na Olympia, mama na biso bête masikini na Olympia. Alors si le drapeau ya Angola na tirama na Olympia te. So elingi ko ba ke bino ba presse bo su matripa. Botie ma boko pour nini akene liboso ozomona tu vas avoir une chance elingi ko ba te lokola ngala beta kana zakaka pour tere ya grand show ya ba événement pourquoi parce que dans le monde qui a la possibilité presque on a suki na pena ba partenaire o ba ko continuer ngo parce que na ça na contact na Amazon c'est la distribution dans le monde mobimba ya musique. Donc la musique ce qu'on a la relation qu'on a na yango. Nous sommes là où il y a place où besoin compliqué donc c'est facile. Donc toujours ça là que les autres pour la nini azamuke. Moi na bote mangana na mukolo moko akomi na 10 jours akomi na une année akimi mbango. Pourquoi pas te passer triple chance? Akene malembe ata per 2 ans après 3 ans bon on appelle que non bino presque pour start na bino na Angola et ça le coup na bino c'est ça c'est la question là moi c'est la même question je crois pas question non vraiment de tolora de ana rosage galor gimzonzi de tout ça qui de gimzonzi nganaye mais il faut répondre aux questions premièrement qui passe à mitemande ande ko nazo sala masolo na pipa et non que on a gagné ça qui to binisa pour et salama tenamola je pense que c'est pour la première fois que mama bo salama n'est-ce pas alors ce qui est l'autre ça pour ça qui to soutenir des personnes à qui des personnes voilà mais na cadre ya travail ba aussi tout les autres gens donc bo banga qui peut être réponse est-ce que ozo bangate ki bando batle geloro ba ministre ki ngani ba yebi na Congo andimi azala manager ya 3 personnes na ndenge biso bata mangala to nga kolobela jibe ba ndenge to biso bata mangala to nga wiki sabato waza ki question kelo kinzoto na epa producteur na biso ba Misha lelo yo utolo bana poto so tuni bana mike ba koloba no tele sozo bitama ya inosbi so ke na mwa katikati mwa muke fali so ke na ba mtu ko ta mwa papa wemba sikoyo
musique na biso ya lelo to lokona makamba ba CD makamani na mo e comme makamone to lokona ya net ne mamozo ke na kati ya contrat na bino pourquoi ozelaki na noté pour signer contrat donc il faut qu'il y ait des conseillers juridiques pour signer contrat pour et puis biso boyeli biso pour biso presque ba quintessence ya oyo bino bolobi na kati ya papier na bino et que boyena na conférence de presse pour nous dire que non voici il y a ceci et le mot que signer contrat ce qui soit arrivé que vous signer contrat on a et que boyo qualité na ba conseiller juridique biso ba d'autres aussi pas dire ça moto ko suka ndengene na yé pas Tripason na kati ya Luanda c'est l'artiste le plus orgueilleux. C'est l'artiste le plus orgueilleux. Donc on a que azana sir na yemoko pe abudaka mutonio soto. Teti donc na niveau impossible. Lelo yo papa Micha oyo bakise sous casquette ya teti les sous. Pour obliger les gens les 11 ah on dit à 11 je suis quand j'ai les solos Olympia ce que tripa bi mana TV le bagay noté dit à 11 na ce que qu'on représenter ba petit on a tu ba chaka makelele ah na kola est-ce que na yo moko tripason pour te yoka ba so ba noté ba gagner ko ba beta ba balade ba ding ce que yo le yo ba Olympia ba ni pour na ba file ko na yo ko beta na ba ngoma kam ko busaka na ba makambo message ne kozala ni pour ba ndeko na ba artiste beta kana ba ngoma makambo pour la na teti parce que on ba yo ba so casquette ya kiteti message na donc bana na gelo te na kwa misha ko to so kana tripason ya on les a la question na message. OK. Réponse na ça qui na ba question ko compliment. Alors mon temps to ba consommer moi na mboka cela veut dire quoi? Tout à la non va parler na biso. Il y a des gens qui roi sage mais d'autres parties pas en grand. En grand parce que ngana ebitri pas on salani bandang la sala la musique. Et na ebi tous les musiciens à Rwanda na sala na bango na ebi qui a la mission soit plus avoir musique qui va coopération sur y coopérer. Alors ce qui le long ngai na za bembe na tripa premièrement aza neko. La famille est sacrée. Donc voilà. Il faut nous soutenir à 100%. Naza Pembe n'est pas gagné, mais Naza Pembe n'est pour toute notre tombe la tripason de la Rwanda. Donc voilà, beaucoup mon avis noté au mission qui château à boire quand ils en ont pas que nous peut-être mais tout soutenir les mois n'ambo. N'est pas que la mission à mission qui château bazar d'abord mon présence n'a pas. Donc aux autres frères, il faut affronter l'homme de la rue. Non, pas Mickey. Merci. Papa Michel. Bon, mais oui, on a une émission. Pour un contrat, nous d'abord nous protéger. Nous protéger tant que musicien, nous protéger. Nous avons dit que non. Tant que tu démarrer, nous avons dit que nous avons alors, il faut un avocat pour atteindre le contrat wana pour comprendre yango pour tant que tu as signé un contrat tu as son droit ya ko yemba te sangana yeba tu as son droit ya ko sala playback te sangana yeba tu as son droit te ya ko sala collaboration Jordi sangana yeba tu as son droit te il y a un concert de Sangana Yeba, tripassion qui a petit concert. Nazala, il faut aller à Mouké, dans la maison d'Anga, peut-être que producteur. Il y a un ici que tout ça lango, tout bien ça, tout pour n'a pas presque mis balena, na tropico, tout ça là, tout tangi, tout web sabino, tout y tout signé contrat, tout ça le close. Parce que ça là on goulou. Yango loko lobi ko eloko ya lobi ko soki Marie Paul babeba nakina na maison na ko mettre le solo moko boye bola dangata le solo moko boye ngai na sopesa papa Wemba même concert na betsaye même jour ready à misi à qui qu'on soit sous contrat à 25 km avant une semaine, il y a concert dans Papa Wemba. Je suis Papa Wemba, mais il y a mis sur le concert
mais à ça elle est pas habité déjà mais alors ça la corps il vivre la musique pour la minute vivre la musique avec la moto le carrière ready avec la moto le papa Wemba à l'époque voilà habité à quoi peut-être papa Wemba maintenant le la blague na nazali na ba document complet à production et puis na na ONG quand les gens na kosala moi na yaki na conteneur à 40 pieds pendant ko yendeka ka mandeko biso bana ba difficulté to ke na hôpital Maria Pia ba sanateur ko tika bilongo ko lia ko tere na ka sunga pendant temps corona pour je travaille avec les blancs na sala na ba lema na kena memili pire master ya papa Wemba ba document na bitala o mani ce que papa Wemba pexir ya misité na redia misi na yema ko bakala pour suivre la justice tout ça na vient na biso awal azana suka bo filmer te pardon azana suka vi wana mabise fumutoto ye wana bo filmer te pardon bo filmer te na lancé ba document avec papa Wemba soko meki ko tika redia beta petit wana azamuki mais trop costaud ko compliqué yo Wemba a payé ça ready ngabi ready pe asa obligé avec la conservation avec des autres semble on a mieux surtout et puis on reçoit 5 ans il y a intéressé au mettre sur l'humanité pour tout ça na document alors il y a on a lingi tri pasoni aku na mutambo wana te donc il faut avocat na ye on a ko pesa ye atangle ba pour aibi respect musique aibi respect contraté faut pas l'accès ngo après tout signer la réponse. Personne ne comprendre bien. La signature du contrat, biso les autres on a combattu. Docteur Anna Moussa Lebela au David. Quelle personne? On sera déjà titi. On sera déjà titi. On dit que tu as un trip à la titi. Na 2005 na beta Karl Marx lelo balobela ka Atlantique balobela ka Valade mais balobela Karl Marx té nazana ba image wana invité na ngachi d'été molopoi et puis que na lobela ngote naza le seul artiste oyoyo akota gesika sombi karasika na musique naza le seul artiste oyoyo azwaka code na poto nde watsa ja utolo bawana ke tena mara muziki nde ba fali bazela rovandi boy collé ye attaque artiste ndenga esalamaka ya omona nazara na bandenga nazara nezara na ndeka ya bula ndule na ndenge teke na kitsa ba masa makambo yelinga so esimbi tamsuna ko mema pe ba leader ebele mikili na bula bon voilà réponse. Oui David. Il y a concert et tournée, tu peux signer contrat 6 mois, au temps de la musicien Angola Mobimba, contrat 6 mois. Pour 6 mois, ça a été 24 heures. Ça a combien de samedi, samedi, na musique, na production, musicien, c'est de naïe. Nous avons signé contrat naïe, il y a un spectacle pour Akende. Nous minimum à compter ça 2 ans. Oui. Ça va 2 ans. Dans 2 ans, il y a single et puis un album. Ce qu'on a dit, il fallait pour pas, dans morceau, parce qu'il y a un contrat 2 ans. Mais, tant que nous surtout, David Morceau a fallu qu'il réponde pour grâce à Yendi Moutou, abîmé pour sa commis. Nous avons été, mais. Na posa akende parce que akende ezaka lukumu ya Angola et puis ça lukumu ya biso bata mangala donc c'est ça le domo na Yannick azo représenter biso bazombo ya lukumu na biso surtout alors ça appelle lukumu na biso sur tripa ko beta na Olympia donc ça lité qu'on a bloqué donc il n'a pas de réponse. Merci. So bingo que dans oui biso ma ba sala ya na normal. Merci à l'artiste et les personnes d'abord au respecter presse parce que makambo mingi sala maka awa parce que ça presse te au moins bengi mutu moko bi ba fechar moko na mutu moko mais lelo ko ninga presse aye ba makambo ko sala na papa Misha donc to ko betela na maboko et puis merci na papa Misha na ndenge pe na constellation parce que la producteur mingi baza awa
Oh, oui, oui, va producteur, va ça là comment va un problème na presse pas niveau. Producteur ça dans la radio, on va bien ça va concert mais tout ça comment on dit biso va tabalba la tobé maka. OK. Biso tout ça quand net ça sans polémique. Au moins air moko considération presse ça la raté. Donc presse au moins on sali kaka boya presse boya donc mais honorer presse merci pour la considération mais to lingate que lobby temps mon papa Micha comme ça non déjà Micha Allemagne. Mais tant qu'on a Angola comme on vend les choses comme on mettre ba diabo par rapport à type par rapport à nini et comme pour tout le monde c'est comme un problème les choses. On a évité ce que la ciné la maison ni la moi comme ça donc tu as voyé donc c'est avoir un problème à caméra. On a que la cerveau. Leader, félicitations. Merci. Tara Yondimi, donc merci. Tout cela t'a manqué. Secret nous anine. Producteur Aouta Allemagne pour Ayako produire yon a projet minene boye. Ezanine. Eza travail. Secret dans ezara travail. Notre avenir travail. Donc on a travaillé tanga tina préparer pena et logo monde papa Chéra le bara œuvre. Donc on a bongo. Non, ozaki dana ba œuvre, obana da ko sala ba biloko, siko ezalaki nini ba to na ko mona yote, to ke ndeka ko sukola ka mikolo ne ba artiste ba to sukola, moi qui se belé ba nini, moi ko tanga livre belé ne peso makam. Non, ngana yo pe to ebité. Et yo no fo yeba. Comme na niveau ko longola ko déplacer ba ba ya ko lokayo. Kasi eza travail. Eza travail. Donc pour muto déplacer ya pe ke ayoki musala eza kitoko. Yango ayi. Voilà, donc c'est que ça ga travail. On a kolo bana batutu balinga tripason aza artiste nabino tripason à moi nabino massa nabino vie nabino voilà donc lisungi nabino et ça langa bien na carrière na ngai naza mutu na koleka na makamu susu mais toujours moi bapel et ça la moi bien tu on a pas fotika saka nde batu balobaka wani akande politesse wana wani saka batu nde bude batu ndongo budaka wana wani saka nde batu ba créer la nga za père de famille na bana déjà donc wani saka nde batu ba créer la nga entre parenthèses très personne pena kobeta rara na Luanda moko ke moi province ozongi bato pena na Olympia na bina ba o ba betaka wana ba préparer ngo donc ndenga pe na obeta Olympia donc na préparer ngo et simba lango litre paliasan et simba un mot pour la producteur na yo. Merci Micha Marciano en tout cas les so na biso suka na nzela te et continuer mais na bipende to sola et continuer donc nzambe abumbaye parce que ba projet na biso kokisama donc merci na pesi mbote na kufo qui sont pas les millionnaires silencieux et puis Gino qui sont pas levé Coliville Alex Fomonti et puis na producteur Micha Marciano Noëlla de Bundes et puis Libo Talanga yo ibika merci artiste Boitard. Ouais, Boitard. Bonne santé. Santé très bien. Présence na yo na conférence de presse, il y a leader na bino tripason. J'ai les guinées. En tout cas, sentiment au monde à Mambaboye pour la première fois en Angola et ça dans Madame. Sentiment vraiment. Talara Isalate. Bandangola, Isala Angola, ma musique à Mangala. Donc, Isalate, première fois, vous avez fier leader dans la tripason. Kosala et Lokaboy. Donc, bravo au Sengara et Keliboso. Mambasori, Nzambe pas à Nakat pour et Keliboso, c'est peut-être un avantage. Oui, pourquoi pas dans quoi parce que Mambo avec le Bama Awa, Yebarande ni Jango Ezela. R to gravé générique on a studio nem ça leader Mambo et Simba. Pe en lieu tout le monde a rencontré dans le Simba c'est que Nzamba au Chalo beaucoup. On se seulement on se les a bien qui est bien. Il est venu au bon personne. En tout cas mon vieux leader Nangai Yemo Yebinde to portara on a cœur donc.
courage. Tout chacun de ces rien, ça la pour nous embêter à baxer sur le boko. Donc, tout baxer sur les forces notre travail. Donc, il y a moins qu'on a réussi ça quoi. Jean Wekenegeni, bisola toute façon yomonionde. Ouais, j'ai bien, j'ai bien moro ba chroniqueur boza, bo moni ma ramener l'équilibre, n'eng artiste solo lina producteur, donc na bandi tout quoi qui na marambo producteur lobby na bi qui éroqué pena bien. Je crois na ope. Mais pourquoi pas na quoi non? Na quoi non qui éroqué bien parce que ceux qui zaki qui za marambo ba songe le kuta to yo vendre até pour tout l'exabatant to ya na conférence de presse donc ceux to yebo c'est que marambo za bien donc en tout cas marambo za bien. Ouais, tu penses dans le manéka que les artistes na biso asa sous forming, il y a travail donc à multiplier le travail parce que niveau ya commune on ils sous ma jeté. Donc ils a surtout la musique moi ba balabala ba ghetto té. Les autres moi le maramo ya niveau likolo alors faut à multiplier fort, il y a travail vraiment surtout on a ko le baka c'est ça quoi. Ces personnes multiplier fort quand ndenge za la pour marambango ko mo minene. Artiste va to ba la yo. Solana bango, jango omonyango ndenge ni lelo. J'ai lelo eza ou du GT eza bena makambo mo eza réalité quoi. Makambo bo fezala biso po o eza orchestre po na Luanda ni to za orchestre za moko et pas ya leader tripenson orchestre eza belé na Luanda. Orchestre bon na orchestre interprétation. Orchestre ya moko o boro ya bo bandi mo banzembo na bino a eza te orchestre ba Freddy Movadi, Augustine banzembo ba wera. Omonyango ndenge nini les solo oyo ke producteur à outil Londres à Yakutana personne pas pour dire au monde producteur à outil Londres te producteur à outil Allemagne à outil Allemagne ils ont déjà relation à zalon d'un tripa ils ont relation moboé ils ont vraiment à coulisses mais lelo et monani na sengi bena na batu tout et là on peut ça la mon fait ça ran orchestre tripa son leader à Luanda. Nanga mo esalinga bena pasi quoi esalinga bena pasi swinga fort mais pasi nanga esalinga eza esengo eloko boye sama mbala liboso eloko boye sala ma producteur a monani po ba producteur bazara suscité le bani rolo pona tripanson de liloba mona rolo pona tripanson na pc courage bena nga monsi biso producteur to yo gara ba producteur mais lelo bena to moni producteur a oti bena mboka musika aye pona album na biso voix biga pepele quoi. Tripanson donc bomoni déroulement la on ngeleki nga na roloba mingité donc recherche avec idéologie TV beaucoup takakotaka trop et ça la moi bien bo ça bonaka na idéologie TV bo balobi toutes les choses qui se passent ici en Angola donc actualité ya mboka oyo et là la répète pas David mais merci beaucoup à toi Bonheur Ngunda tous zalaka merci na batutu o balingaka David mais merci na batutu oyo ba soutenaka David Wembe mon boss à moi wana boss mais ya beau frère boss Mboshi na kata États-Unis wana mobile ya Ross Ndimbo donc tous à la et ça la bien zambe mora yebi place niazo mema biso et na bana na bango pe Lorana aussi hein bébé Lorana aussi donc tous à la ça et ça la bien merci beaucoup à toi bébé Dafinel papa Tiamo né la image il y a David Wembe hein donc tous à la et ça la bien on est ensemble